Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, maman. Bonjour, association. Bonjour. Nicole, je suis la présidente fondatrice de l'association 94 Sans Frontières. So, naïe a vraiment tous un problème très sérieux, très sérieux. Dans le moment où on a la direct oyo pour signaler batunyo so ba maman botelema. Tous un ndeko na biso akendeki Congo, bakendeki samedi. Bake samedi bakomi na Kinshasa. Kokoma bakomi na Kinshasa na aéroport bakamati bazui bango to sala examen ya ba coronavirus. Bake basali bango ba examen. Kosala basali bango ba examen wana batiki bango bakei. Kokene bango bakei bake ko vana hotel na bango ba réserver à partir internet. Bakomi kuna boyeba na hotel bango ba sepela ina ngote. Babi ba problème ezate lokwa to sepela na ngote to change hotel nde bakene hotel soko belle vie. O bozo mona bino so na ba internet. Bake na hotel wana. Kokoma bakomi na hotel wana mobile bande ko sa ba fièvre. C'est vrai abanda sa ba fièvre na poto awa. Médecin traitant pe baza ko boma biso nde ko boma. A comme pas médecin traitant avant que tu a voyager. Bonjour Dada. Dada landa histoire oh parce que c'est le ko ça la passi. En plus azan ndeko la biso bandal. Ba na bandal sinkin. Ba la bandal bo telema. Oyebi ke bake akene pas médecin traitant avant voyager. Kokoma akomi kuna boyeba. Médecin traitant na mbeka mbang. Kende ngana zala nga pressé. Après c'est cas de lui prendre qui s'arrume et putain c'est qui n'a pas fièvre. Bango pour le bac qui n'était urgence ba bangi ote surtout que urgence bako kanga biso tout et tout. Bakamati bake Kinshasa. Kokomba komi bake hotel wana belle vie sur belle vie o bino mo bozo mona wana. Bakamati hotel na ba vandi. Mobile tellement fièvre bando kitate abiba ke ngalema. Ba komi na ngalema ba ngalema ba sele examen ba zongi. Kozonga ba zongi bakamati bake tala skobo kilo na bango na bandal. Kokoma comme na bande ba monaka bata sanitaire ba ye oh to ça la besoin ba tout boye bata sanitaire ba il faut pas ça ba examen ndeko langa boye moi ça boye bitete nga na sala nga examen na te pona na maladie te bona bote surtout yote mobali na yo mama oso mona muntu o azana soko corona ngo moi si azana ngote mobali azana balala bala mukaka sope corona ya kindoki komi to ebite mboko ndenge komi na ngona ba kindoki na kati ba corona kindoki na banzela bambanda na nzela ba camarade na nzela nyoso tu corona kindoki koti bazui bango te photo kele moto sa ba examen ba kele bango te tu banga te ba kamata dans hotel wala ya temps ba kendeki ba sécuriser ngo ba vantana mo ba ngo Kongo wana ba soda ba ya nzala ba soda ba konda ba kamati ba vandi na ba entourer no déjà hotel bakamati ba vantana bango to na sécurité ministre soko ya santé soi-disant to na abana to nettoyer to encercler ngo boy na boy bakuta pe bango te bakela na bango na bandal kolana bani bango bandelo te bo toke na bino bo za la protéger mama bake ko bwaka bango na hôpital moko na Njili hôpital wana na Njili PC puku isolation bato ba ko tonda mama corona ebe ko bomba biso bomba bango na ba infirmière na ba médecin ba opousse na te ya eloko reliate ya eloko te na chango na Facebook o toza mina na Facebook amona panza ata na potongo mama soki bato aza ko bela corona ngo virus bakamataka batie bango na condition na bokuma bela bango ya bata corona ba ko bomba biso bazo kosa bato ka za belge nyonso na parce que po ba na so na airline ya Bruxelles so ndeni nini ya ba kosi bato ke aza belge njoka ni aza Congolais de collection congolais moi banda sinkin et ça l'a raté batie bango abimi kutu di banda ka awa karaté pas solo langa babie bokota botito boito bobo ma congolais bo atamo ezalaka o mboka ndenge ni bo bato isanga ke va na Congo mboka moko désordre ata la poto awa ata la Chine tozomona bato tozobela corona bazo traiter bango na modèle wana mbala baba zonga o boko zonga te mama to senga ba nationalité to senga ba nationalité biso to ba mikanda ba immigration ya ba 10 ans eza merde pourquoi ba français te et tele biso te yo ka infirmière bo pousse infirmière za ko tindika ko pousse na pemela ngate o ko pesa nga corona atako batonga bana ba corona ngo mama bo traiter ba niveau wana congolais sanga motema balingi muto ya ko tala bango te lipate eloko oliate ba pela mbongo na bango ba tupe ba bote tinda bakufa kuna Maman nyonso ya France, maman nyonso ya association, moi na bandal, botelema.
ndeko na biso aza kokufa na Congo na bengi bango fo mona nde baza kolela baza kolela maman mi doit faire quelque chose finalement c'est juste c'est quoi président bozongisa bango kasi na poto place bazala bango bien bozongisa bango maman Denise bosala quelque chose bozongisa bango poto parce que na Congo le so bakoka te bozongisa bango poto comment bokotika bozokosa na information ke azazoki baza bien kuna na kikole bazala kikole te bana njiri na hôpital moko très sale en principe bolingi balia te bolingi bamela te atako bolingi baboma bango bana bango baminere bana mboko oyo nga na otika likambo te na okendele bi na zwi bana na baminere tokomona Macron eloko il faut solution ezwama bozongisa bango na poto bato bavanda na poto bokotika mona bacondition wana te bacondition batoleka basalite lavabo bouché na tiango nyonso tu na Facebook na tiango wana bosala quelque chose bakondia Congo bosala quelque chose ba mama France ba association botelema ndeko na msa ko kufa bongo te ezalaka te ezalaka te olika munini oyo atako bataka babeli coronavirus ango yango fo bo isoler bango bon akoko corona na mboka Congo ezalaka te bato bana batiki banawa bana mineur entre-temps, ministre a pèse cette information, moi, il y a le couteau qu'on a la télévision, oh, baza bien accueilli, baza bien te, baza bien te, bazo liate, so bien mango supporter te, Francis Kalombo fait quelque chose, ministre Nyon sur la bandal, bo sala quelque chose, bana bandel bo téléma, Francis bana bandel ba tiara motema, la bango pa na yo Francis Kalombo, telema pona likamuna bango baza bana bandal sinkin bo telema ba association bandal bo telema ba association bandal bo telema ezalaka te atako bato la coronavirus ango boko ko sala bonne situation te na Paris atozo mona na ba Chine tozo mona na monde te jamais bazo finga bango ndoke peuple congolais ka peuple congolais moko ezalaka te boluka solution bala bandel botelema ba association botelema botelema ezalaka te bato batiki bana bango ba mineur awa bino bokela bango kuna bokekanga bango bopesa bango loko kolia te kisi te bakomi kutu komela Doliprane oyo bango mo bayauta na opoto bapesa bango kisi te eloko kolia te oyo kanye mwana mobali aza kolela na telefone oyoki mawa azolela kutu pasi te azolela nde mpo baisole ye biloko la bango se koma ki ba conteneur wala kutu ya biloko mokili batika bazonga ka poto parce que liboso ezano ndoto mutu kongola zanga mawa bakomi ko la bango babi hôpital ngo kuna njiri bato batondi basekaka ebobo makabobo mambango bazala corona ba kota corona na Congo antata bazokosa ke ba belge wapi a belge te asa belge te ba congolais botelema pardon s'il te plaît botelema na likambo et puis ngala kotika ngote ngoni nde nazalia lobi na kokozwa bana na ye to koluka Macron il faut likambo batala ngo ata so mutana corona il faut boboma en plus ozo pesa la fausse information ezalaka te bata sida kutu bazo solution babikaka ba diabète bazo ko bika ata kutu corona bazo ba virus ngoma makasi pesa ta mutu kisi boza n'esport bino bazo ko idée hôpital wana baboma bango po tambola te na tiango na Facebook nanga mutu to alla na Facebook nanga na tiango wana na tiango wana na Facebook nanga ezalaka te ko boma mboka penda to so mutana corona ale bokamati bo isolé mutuku so za na pasi bato bazo ko assister mais congolais assistaka te pona ye a filmer po sangue kende a filmer a sali filmage ale pona yazo seka pona yaza ko finga aza ko chola ba tunyo so bazo ba entouré hôpital na ba boma bango Francis Kalombo sala solution zwa solution ba bi oza solution zwa solution na bango baza ba na bandal sinkin zwa solution na bango lukela bango solution ezalaka te ezalaka te comment vous pouvez battre la famille bango ni soit disant bana corona moi si azana yo wana permet ala na mkana zu virus sangote yo ya corona kindoki obi kenga na très choqué ba bengi nga bazo lela obi kenga ki très choqué ezalaka te au Congo
te ezalaka te en tout cas bato bamoni vidéo bapartage et comme la bango bakonza Congo bazwa solution na bango bazongisa bango soki baya kokufa na France yanga nga kutuko omoni nga na snapsa bana nga testament na bokunda na Congo te na boyi na vana na ville juif okunda na ville juif na kokufa na poto na kokunda ma awa po mboka wana ya mboka litio mboka mo mabe bazanga ma batu yango bandoki onyoso bamata na avion bakoma tokomo liela bango tokomo la na bango bandoki wana souci na bango yozo ta corona no kufa on peuple ndenge nini oh comment boko kotika bana be batu ni bazanga mawa bokamati batu bokangi bango boto pesa bango loko kolia te atinda ta olipa na kokende te bozana corona kongola boy mbongo pona corona mbali boso te obiki naza très choqué bo panza vidéo bo panzango penza bo panzango il faut babima place wana bazongisa bango poto soki bana corona na bango baya kokufela awa baya kokufela awa ezalaka te o peuple ndenge nini oyo bato bozanga mawa bato bazobela bokamati bokangi bango ya lipa te ya eloko kasi bazobomembala moko te ntango deja bato baza kolia te alia na corona wana azolia bien te eske akobika ezalaka te na tellement choqué bike nazo kondima te babenga mwana mobala mwana ndi mwana mobala aza kolela batika nga nazonga na nga ta poto mundela sambela te me mundela la motema malamu mundela ko koya kozwa mo téléphone abani ko benga ba pompier azobenga bato surtout mais congolais te so koy yana abani ko filmer parti na les réseaux sociaux o batuni bazanga mawa boy seigneur bozana ko sambela te obieni boyebi nzambe te botika bango bazonga poto botika bango bazonga poto ministre akuni ya santé ati ko kosa ke baza ba malamu oto bombo na kikole baza bien na kei baliaka te basala côté bavanda basekaka bango eloko te bana bandel botelema bana bandel botelema bana bandel sinkini botelema bana bandel botelema Francis Kalombo solution zwa solution ba ebisika déjà so bengi kuna obengi kuna déjà ba so solo likuna zwa solution bazongisa bango poto faut bazonga poto parce que bakotika mwana mobala le la raboete azole la kutu pasité azole la parce que tikali na Congo baboyi amatana avion atako sobo aza obela malade yango so ba congolais so ba ministre so ba konjango boti ete la condition moko bien mutako kufa pe na microbe sous na Congo ezalaka te bato azota la vidéo bo partager yango toi na ndekora biso auti poto bamataki vol na bango samedi bakomaki dimanche bakangai bango banda lundi wana ti lelo baliaka te eloko te nini te donc vraiment s'il te plaît ba congolais bo panza vidéo oyo ba mama ba association bo loba bo sa ba direct il fait comment de la sala na obenga bana na ye lobi to okeni na ma solution il faut zoma boni kuzoba boyeko ya boyeko na elengi ya kovana na Congo nini donc mboka mbasoko bengi bakamati ba écarté yo batiki yo kufa no kaka te ngana tiki bino batu nyonso papa mama association bana bandal Yves Bonga bana bandal on est na relation kuna basala quelque chose ngas na komela ngo mama Mida na tindele na ba numéro Francis Kalombo solution zwa solution ata ba apela mpikisa osoigner bango te de toute façon ba osoigner na dolipo o bango te na bango poto donc bazonga poto ezalaka te Bénédicte l'air est grave pendant na émission ezalaka te donc ceux qui obeli na Congo na kufi boke cha mtu hôpital na njili hôpital ngo salité na chango na Facebook nanga mais bozala lokumu ya kotombola to encercler hôtel ngo wana ministre la monso ya santé soit disant so katangela ki ngo classe nini so bato so bela bokamati bo bwaki bango ba kokufa to encercler bango bazana bonne condition ni bazana ngo ngana to ko sola na bango siko condition ni bana ngo bala na hôtel mona njili ba pese ba mpuku lava beaucoup na mona kati ya vidéo wana etonda mboko kuta ko déboucher on te besoin kisi mais non ezalaka te mama Mida te kolela yo oza mama fait quelque chose mama Denise bosala quelque chose soki boko ko soigner na Congo te bazongisa bango poto ezalaka te
bato baza kokufa boye mpo babeli coronavirus et puis bozopesa na information congolais liboso akita na coronavirus boye na boye bozwa moso mpe lokumu soko nini siko congolais liboso anga kiti bozwi swa na ye donc so bakomi san bakufi donc botya bango place mo bobwaki bango ale bokufa bino bata corona bokufa mais ça se fait pas ezalaka te bozanga mawa ministre ya santé ya kuna ozala mawa te ozanga mawa osambelaka te ewandoki bato isolé bato bongo ezalaka te nazoka pasi parce que aza mwana mama na nga mwana mama leki na nga na koloba ngo tina suka bazonga poto ba mineur azonga bosala quelque chose na otika ndeko na nga kufa te na otika kufa te parce que nazo sola na bango baza bana bandal bala bandal botelema bala bandal botelema ezalaka te comment bokotika bato boye ezalaka te oh peuple nini boye bazanga mawa bana bandali botelema nazomona bino boza na ligne awa bozotala botelema ndeko na biso mwana bandal ana Kinshasa sango bazopanza belge moko boye aza na Kinshasa kuna aza na corona aza mwana bandal a belge te abana France bavana na Argentine bana bakangi mobali na corona mais moi ça va permettre na corona te to ebite so corona wa kindoki soki anjela ba mbanda soki anjela ba camarade to ebite poto to zo comprendre ba ndoki da basi ba matana ba avion to comprendre to corona to baki etika la mindele biso abokela biso ebola mais corona ko tina ba congolais so pe ya kindoki so ya nini to ebite ndena na minute na zo ba bino boye so bolingi numéro na kopesa bino numéro ba na njili na hôpital moko be kuna so ko bengi bango okoyoka bango ba ko expliquer bino bien batamboli corona bazongela nini na kindoki na tiki bino bopanza video lobi na ko solution na okezwa bana na obenga bana sikobo toti na numéro bana na obenga bana na zo benga tokene kuna pa Macron bakoyamba biso bakozwa solution bazonga poto merci.